Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona kopresente bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Mama Rosalie Lokosu nazui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na ba peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Natango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tobumbeli bino nini? Lelo tobumbeli bino basango oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo. Bandiko babolingo bino moko boyebi ndenge nini makambo ezali koleka na mboka na biso pe ba makambo oyo ezali koleka awa epai ya biso ba diaspora congolaise na bazi ba makambo nyonso bozali komona yango ndenge ezali koleka pe ba makambo ndenge na ndenge oyo ba congolais bazali kosala awa na poto ezali kaka ya bozoba na bozoba balingi ko apprendre te balingi ko évoluer te balingi kaka nde kozonga nsima. Bandiko babolingo lelo oyo na poto awa moto nyonso to kaka na monoko na ye akomi kaka koloba kombo ya miziki ya Werason pe kombo ya Werason alors que bandeko babolingo lelo oyo balingi bazwa Werason lokola responsable numéro 1 oyo yende azali ko bloquer ba activité na bango po ete komba na bango e marché te. Bandeko babolingo oyebi ba makambo bato bazali kosala ezali pasi pe mawa. Bandeko tango bato oyo babandaki balite na bango ya koloba ete bazali ba combattant depuis année toloba kaka depuis kaka mokolo oyo Mobutu akimaki oyo bango nyonso tu bayaki awa na poto nde bango nyonso tu babandaki penza ba mouvement ya koluka ndenge nini ya kosala po ete baluka bazonga na mboka. Bandeko botala kaka depuis Mobutu apakataka mbangu na ndenge pe bango bapakata bayawa na poto kobanda 97 to 97 ti lelo oyo babanda kaka koloba ete non tobenga na monguna toza na baminduki 25 000 tonnes bamakambo ebele. Me bandeko lelo oyo ya bino nini bokomi nde kolinga koutilize Werason lokola tremplin na bino po ete yende azala molobeli na bino bokanisi ete soki yende aye kote na bino nde bozwi nzela bokozwa bokonzi na Congo. Nani akosi bino bongo? Bandeko bino bolobaka ete bozali populaire, bino bolobaka ete makambo nyonso to bopesaka basango nyonso to bopesaka na baradio na bino radio muka lokuta o bolobi ete bapepe congolais nyonso balandaka bino. Me ndenge nini bozali comprendre bozali kokoka te kosala ete po ete masi ya bakongolais nyonso tu lelo baya nsima na bino wana nyonso tu po ete ezali kaka lokuta oyo bino bozali koutilize. Bandeko Werason ndenge azali wana azali moto oyo teke bino lelo botiela ye motema po ete aya kote na bino boloba ete aya kote na bino po ete ye azali na liloba ya koloba po masi ya bakongolais yoka ye. Me bino bolobi
ete ba parti na bino wana ezali populaire bon comme nde siko koluka ete bolekaka na nzela ya bato mosusu mpo boyitilizaka bato wana lokola ba tremplin na bino mpona koluka ndenge ya kodenda mpona kosote mpo ete bozwa ya lupemba bandeko lelo oyo moto moko awuti koloba ete ntango ya mobutu ata luongo soki ayembelaki mobutu boyebaka ete na ntango ya mobutu ntango bayembelaki bagere ezalaki te bagere ezalaki te me boyebi bamakambo nini oyo ebandaki koleka na mboka na biso bandeko lelo bozali kofungola bambanga mpona koloba ete mobutu azalaki mwana mboka mobutu azalaki mwana mboka boyebi mobutu abomisi bakasa ye boni na Lubumbashi na complicité na bango oyo basalaki na ngwanda boyebi yango eske wana ezalaki guerre na complicité na ye kaka ya kokosela makasa ye makambo opo ya bakatange mpona koloba ete botala bato wana boyeboyeboye bakreye mo eloko moko mpo epesa desordre bakasa ye na bakatange bayokana te boyebi yango te boyebi combien bakufa eske bozwaka courage ya kolobela yango baétudie ya Lubumbashi oyo ngwanda aboma na opération lititi zamba eske bolobelaka yango bandeko bamakambo ya mabe oyo bino mosala pendant 32 ans oyo kuta ezali ke bamasolo ya koloba te oyo ke bato mosusu baviva yango boye bino mpenza bozali na courage ya kofungola mbanga mpo boloba lelo bokomi koluka nini wera so na koma lokola tremplin na bino me bino kaka moko na bozali kofinga ete wera so boye wera so nango soki lelo akomi boye mpo na biso bana ya poto nde mtosali boye me bino bana ya poto nde mbosali boye me soki bomoni ete bino bana ya poto nde bozali na pouvoir koleka ya wera pourquoi bozali kolia lisusu koloba ete wera nde aloba mwa liloba po ete makambo na biso emarche liloba nini wera koloba po ete makambo na bino emarche bino moko kaka bozali kosala kikombate na bino na kati na bakomedi Monsieur Mokai ye na mbongo bolobaka nini Londres ezali terre ya résistance mais Monsieur Mokai ye akoteli bino na bambongo kuna na baenveloppe bino nyonso tu kipelekese baenveloppe ekomi ti na maboko ya mama Landu malgré baversion ekomi koya oyo bazongisaki yango mais ata bazongisaki esi ekongaki kaka na ndako na ye bandeko botika kodistraire bato na makambo ya lokuta bomoni bandeko soki balobi lelo basala recensement ko ya bato oyo nyonso to babengaki bana ya banoko ya banani bokomona bango nyonso nde moto bazali na poto bazali kolinga kocreye barebellion oyo ya lokuta susi na bango bakende na Congo basakampare lisusu na barichesse ya Congo mpe bambanda lisusu kolionga peuple lelo nde boyebi peuple lelo mpenza nde boyebi peuple lelo bokomi o bato oyo nde bozali koloba ete bozali kobunda mpo na peuple lelo boyebi peuple peuple oyo bino bonyokolaki peuple oyo ntango bapillage eza kosalama basolda ya Mobutu bazali kokotela bato na bandako koviole meme basi bolobele yango eske nazali kotuna boyebaka yango te nani yango alingi atongola mosapi aloba ete makambo ya viole bazali kosala yango kaka na moma ya Joseph Kabila nani yango ayebi teke na ntango ya Mobutu mokonzi oyo mobengaka mwana mboka me basoda na ye bazali koviole bakongole na kati ya territoire na biso ya ex-Zaire nani ayebi yango te na kati mpe ya Kinshasa bafille ebele lelo bakoma na baproblème basolda baviola bango na ndenge ya mabe misusu babotaka te basala bamakambo na ndenge ya somo walinga kolalisa bato pongi te na bainformation na bino ezanga ntina bokanisi soki boye na bamakambo na bino ya lokuta nde biso peuple tokobalola misu tokotala bino jamais tokoki kotala bino na makambo ya bozoba oyo bozalaka na yango te bandeko baboli Werason azali musicien oyo azali kosala mosala na ye soki lelo président Kabila alobi ete
abetela ye bapesi ye mbongo na ye akosala po ezali mosala na ye. Omoni ke bino bozali koluka kaka bamakambo oyo bozali koluka nde motu ya Werason mpona nini botiki kokritike Werason aletanga badéclaration na bino na bachaîne ya bakongolais mosusu bokomi koloba nini den kutu mwasi ya Werason ye aza mama paster akopesa mobali na ye indication te bomoni ndenge bokomi kodeborde. Bino bozali kopesa lelo bato conseil bolobi ete bolingi éducation ya bakongolais échanger oui toboyi te po ete biso nyonso tolingi yango mais boyebisa biso bino bato bozali kopesa lelo bozali koloba ete bolingi boédike masi ya bakongolais po ete bana nyonso babebi lobi ya bauti kokanga un combattant auti kolala mwasi ya moninga na ye mpe combattant boyebisa biso wana nde koloba ete bino nde bozali na vraie éducation kati na bino mpona nini bino moko mpe bokoki kosemidike te éducation yango bozali kotala kaka mpona bato oyo bazali ya 8000 km mais ne ifo bobanda nano awa ezali